Maman Nicole Yefa, moi il Sansa, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Koto, Dieudonné Imambe. Alino Kobo, Naila Kotier. Bonjour, beauté, la famille, Maman Nicole Moïsanza. Bon dimanche, na bien surtout, na sepeli encore pour na bandeko oyo beaucoup visionner vidéo oyo. Vraiment qu'on souhaitait encore nano ba semaine malamu oyo zo banda et puis dimanche pe malamu na bandeko surtout oyo volandaka émission Maman Nicole Moïsanza. Na bino surtout na ba famille na ba relation na bino nzamba za na bino surtout. Alors nalinga vraiment ko essayer ko bakisa moi implice 42 na lobaka tozala wana pona kosungana pona ko bakisa ba implice na ba vie na biso efungola biso misu e dara biso pona ko sala impeke ba na liboso kat na ba relation. Alors vraiment tant on a les kaka po nzambe pe permetaka pona ebele bomodanga ebele boyoka o nini nzambe a inspiré nga. Alors vraiment on a partager na bino vraiment inspiration oyo. Bonjour maman Sandra Samuel, nazangi vie nazangi kimia na vie na ngai. Alors nasi rebele MC Subarmona pe statut oyo pardon sujet oyo ebele ba bomona baba bonjour maman Beloti Mangela monsieur baba Maman Nicole a un problème. Maman Nicole, est-ce que azangi souci pourquoi eza ka pona ngate eza inspiration ya sujet on a ko partager ngo mingi na ba découper oyo bozara wana pona kolanda émission na ngato zokende wapi pourquoi na tie sujet oyo ezalaki vraiment inspiré bandakala nzambe apesa kinga yango na zangi kimia. Donc belé bazozanga kimia na bavi na bango. Alors nzambe pas zolo angalo ba pourquoi MC ozanga kimia. Bonjour ndeko zoza toza kaka bato. Alors zapena bela bato misusu batiaka vraiment kate peut-être na kati na yemoko parce que kimia oyo biso batamuki tozaka nango besoin ezalaka vraiment kimia moko personnel. Coucou maman Nadine Malila, Bambote na papa Alain, place Bozali. Alors, tous avons vraiment na kimia moko personnel et dans la kimia te parce que tous lia, tous a bonne santé non. Tous avons na kimia moko o ezala kaka muta mukila pesa ngo te ezala ka nzambe mutape sarango na mutu. Donc o ezaka pédicure kimia o ezaka na kati wana vraiment. Oyo mutu yo moko soko zangi ango soko zangi sikimia wana donc mutu moko ta ya pozo a remplacer pesa yo oya ye non yo moko penja faut salango. Alors pourquoi siko ebele anga na komi na zangi kimia na komi par rapport que non ya kotia sujet eza par rapport au te que non po msusunga inde mutu na zangi kimia non et tozo mona ngona bato ebele lelo même kaka na ndenga ba internet boyo bato misu batiaka kate sali maman Natala. Alors bamisu batiaka kate mais ils ont bato belé so vous remarquer même nazo mélanger te mais ils ont bato belé misu tout monde na bango na ba direct misu zo na muto so la vidéo mo muto so azo finga o mo na muto so zo ba n'importe quoi so muto wana misu subiso to zo mona ekaka par rapport à ba direct mais en réalité na vie na vraiment personnel aza muto oyo azangi kimia azangi pédicure kimia wana nzambe ka mutapesa ngo ezala muto mokite kimia wana eutaka na ba bonne chose eutaka na conscience moko oyo ezali bien oyo ezali tranquille conscience moko oyo ezalaka jamais na ba reproche to na mabe moko boya mutu non boyebi condamnation oyo mutu mokila azala nango ezalaka toujours conscience na ye ezo reprocher na likambo moko boye msusu conduite na ye mabe asali yango tozomona bato misu na ba internet azoya msusu coucou maman mami élégance ba misu bazo
bazoya na internet mc ozomona komona ata photo ya mutu atie mutu akokotia photo azoseka mutu akokotia mc photo na ye bazotambola mais misusu aza na parence moko eza na nsima wana oyo mc ayeli kaka ate bamona nga nazoloba na direct bamona nga mc bozomona mama mo esanza me nga ntango nga naye boye naza vraiment na kimia wana pe dike pourkui nga naza nango nga naza na kimia parce que vraiment naza na eloko moko te oyo ezoreproche nga ke ate nasali mutu mabe to misusu naza aboye nakangi misusu mutu wana to nayinaka mutu moko dans le vide to misusu nasalaka bacritique na vie ya mutu wana kaka dans le vide non donc motema nanga peut-être conscience nanga ndenge eza boye naza par contre na baregret na ngai eza pa bato mosusu omona ndeni mutu oyo oza gentil na ye ndeni azozala no gentil te misusu na kati ya conscience na ngai nazozala na baregret misusu ya bato misusu mutu oyo oza sympa na ye mutu ozolakisa amour na ye ndeni azolakisa yo amour te mutu oyo misusu ndenge eza boye osali ye mabe te même pourquoi azobimisa mabe azosalir image no mabe mais eza mpe na bato misusu na kati ya baconscience na bango bazangaka kimia pourkui kimia wana kati parce que bazotambola mabe na bavie na bango conduite na bango eza malamu te baza kosalir baimage ya maninga na bango omona ake esika moko boye moninga na ye mosusu aza te asa lobilobi mabe ya moninga na ye me ntango amona moninga yango mpe boye asekisi ye me na kati na ye eloko wana ezali ekozongela ye ekoreproche ye ndenge eza kaka neti bato mosusu bomona asali bato mosusu bayimaka bayanke na badirect aye alobi te bato bazomona ngai mama natal azomona nga donc il faut bamona nga vraiment naza yanke mais en réalité moto atanga si osala badirect na ye afani na coin na ye boye omona boye aza mso azolela to aza na elongi moko ya mawa mais alingi quand même bato bamona ye ke non aza bien mais alors que aza souffrant parce que eza eloko moko oyo ezoreproche. Alors bandeko nanga na vie bato misusu oyo bavivaka mpona bato eza pasi mingi parce que soki ozosoigne msusu blessure na yo na kati te msusu nini kimia moko ozolinga koluka ngo te parce que il faut koluka kimia wana na kati na yo moto il faut ozala nango parce que ça sert à rien kosalela bato batrafic d'influence na niveau msusu ata na internet te ata na facebook adirect te bato misusu bazalaka wana msusu na milie ya bato aosala neti aza bien alors que non aza bien te aza vraiment na besoin ya azala bien na kati na ye mais pas na extérieur na ye te parce que kati ya mutu soki ozangi kimia wana mutu wana kolukelo te soki kimia wana eyaka kaka fo ozala quand même mutu ya malamu fo ozala quand même mutu moko ozotambola selon ndenge nzambe azolinga kuku mama Chris Mayelis alors yango natie sujet autopartage na dimanche parce que eza na bato misusu voire même ti bato bakendaka na église eza na bato ebele neti biso banoir wana eza nango banoir ebele neti ngai nakendaka na église te mais so tolobi tofuye bato bakendaka chaque dimanche chaque mercredi mardi vendredi donc bavi na bango kutu eza mabe liso makasi par rapport bato misusu oyo bafani na bango na ndako alors ozomona sikoyo bato ya bongo bazovivre kaka na fausse apparence mais azoluka msu a faire voir bato alakisa bato keno te ngai nalinga nzambe mais na kati ya motema na ye aza motema mabe aza na kimia te na kati ya motema na ye motema na ye eza mwindu mais na libanda linga alakisa bato moni neti ndenge toza boye na bato ya mabe na bato ya malamu omona motu msu abi alata propre alati pene elamba bi atie parfum na ye msu ndenge eza wana asali mwasi asali suki na ye asali maquillage na ye mais na kati ya motema motu wana akobongisa ngo te mais motema ya moto malamu ekozala toujours bien msu na nde libanda neza mais oyo aza motema mabe kati na ye ndenge eza mabe ata libanda abongisi aspect nango mais kati wana etikali bongo alors eza na ebele ya bato mpe lelo na kati ya bavi na bango baza na kimia te pourquoi parce que ye moko moto olingi ozanga kimia wana mais soki sikoyo yo moko ozolamuka ozozala toujours na culpabilité ndeko na nga vraiment yeba ngo na vie ya lelo nde tozozala boye nzambe akobikisa na ye bato na mutu yo moko nde mutu ntango ozolinga ke nzambe abikisa yo akoya bonsoir papa Rekine Miela mais linga nano welela parce que soki ozozanga bakimi wana ekopesa malade ekopesa misusu batension ekopesa misusu bastress moko boye pourquoi parce que bato misusu baza azala témoin ya likambo moko boye kuku mama Patience Masakuba bambote na papa Alphonse Masakuba azala témoin ya affaire moko boye misusu moninga wana
asala na ye lokote ba kosi ya likambo mais ye bimisa muninga na mabe peut-être na niveau ba justice pe muninga na zaki innocent mais yo yebi posa témoin que muninga na zaki innocent mais otikala ta ko témoigner te pona mutu wana que mutu yo ne kozo to mona to condamné boy azana e bongo te to histoire ezala ki bongo te ngala zaki témoin mais batu musuna ne mutema mabe abombi vraiment vérité wana mais ce que est comme yo culpabilité na mutema na yo mais il faut le bango faut que nous ko avouer que non ali kambo eza bongo te po ozwa kimio wana conscience na yo eza pe lelo na batu musuna ngala sera toujours bandeko moko même na Facebook mon mbal moko na route ko bloquer parce que ngana lingaka kotala na ba vidéo ya babuzo bate en tout cas ça la batu musuba ami musuba ba yebinga wana ah maniko s'il te plaît talaka eza pour la communauté vraiment au baksata implique vraiment makambo parce que boye bango lelo na niveau ba monde ya internet batu la plupart bato bazangi ba kimia na ba vie na bango ba yelelo na niveau ba internet ko sala ba émission ba yelelo na niveau ba internet ko aveugle batu même ko zami sa bino même kimia na na so na moi si bon na bikala okenda bi ah maniko vraiment na j'en ai marre na Facebook je suis fatigué surtout na ndenge système ya biso congolais alors na karaki na Facebook ozomona siko mutu azoko kate pourquoi parce que déjà bato ba ye wana na kati wana basa bato bazangi kimia siko bato bazaka na kimia te na ba vie na bango to yeba bango pe na ba agitation ba vie na bango basa bato mo basa ba problématique au monde na yenga na parce que même Bible ezolo ba on donne que c'est qu'on a donc na vie faut mutu azaka ne loka malama kopesa ya onga na bloka na nganga des fois na omona mutu so tindelanga net biloko mosusu ba polémique bato ezanga ntina amona pe mutu oyo po bato mosusu bayebaka na bango bato te bato mosusu batangaka bato te bato mosusu baza na bainternet awa babato ya misala mabe makasi bato mosusu basala meme na badirect na bango okomona mutu aza normal une femme qui se respecte akoya ofanda ta koya loba ba partir ba nzoto te ba sexe ya ba mama te emso bandi koya ko finga te non ça c'est un esprit moko diabolique satanique ezo ko animer siko mutu aza normal net nga des fois na tala ba bande ko mususu omona be mutu aye na internet aye na compte na Facebook. Bonjour maman Chanty. Merci beaucoup maman Claudia Kitenge. Mutoye na Facebook olie aluka makambo malamu oyo ko baksele implicite mais non musu soyene na Facebook po ba notala ga babiloko moko oyo déjà mutu musu na vie na ye azanga déjà kimia na vie na ye alors kimia wana azana ngote na vie nesko azosala ba direct moko azosala ba makambo ko na sens yo quand si vraiment vidéo wana eko apporter yo nini na mona ga bate belebele batambola atali vidéo mabe azoni boy mabe po bate bele ba boze un peu troublé po ba vidéo musu sezo ko apporter rien comme si ko apporter rien ya monga ina pesa ba principe wana ngana lo ba ngome ba page muso ba congolais muso na zo mélanger tnabi moko ko za la tapo na information ya mboka bien sûr na uzala tirer mais les restes ka o izala mona ba ki ba sese ya ba buzoba ngana même ata commentaire na ngama ata maboko ata na commentaire ata na koka ata na linga ka ko encourager les maltais na linga ka te ko ya ko kota na ba bisika oyo bato bazangi kimia ba vie na bango siko ba komi ko se défouler na niveau ba Facebook en direct na niveau ba internet. Alors on décolle na vie faut le canon nous pédicure wana et on a commis suba misusu ate manicole azangi kimia ngana commis bien nazangi kimia na vie na ngai ba commentaire alors ezangai te peut-être que rosa yo ngai nde naza desi muke na batu ngasi ko na kata motema nanga nazala ka peu desi na batu misusu oyo bazaka bengra batu misusu mona be susu otu na nzambe mais pourquoi muto yo boye akosela nga témoignage malamu te ka ya mabe pourquoi muto yo boye naza gentil na aza motema mabe na nga wana sikoyo na motema na ngani ezaka ba regret wana mingi ya batu misusu mais batu misusu baza na kati ya conscience na bango baza na pédicure wana baza na ngote na mabe basalaka batu ozomona emsu ndeko nanga okokozala coupable na kati ya couple ya mutu emsu couple ani panzana mpona yo lelo emsu yo sundola mobali wana ndeko luka mutu wa mwana mwasi wana atako tongo soka asala vini mususu parce que nzambe mutu oyo opesa yo pédicure wana te pédicure wana bonjour maman Gisèle Sanda pédicure wana ezalaka remplacer na ntango oyo yo soigner donc kati na yo soigner yango kati na yo eza malade okozala leste okokotalisa bato na Facebook selfie o photo kitoko mais pédicure wana ekozala remplacer toujours na yo solution na yo moko parce que o remplacer olongoli mabe otie bien mon net ngana za boye vraiment likuta mabe te na nga kimia
naza na motema na nga ezoreproche nga te ke non ma patience donc ndenge eza boye na kritikaki nakende esika moko boye nabetaki lisolo ne mabe soka namoni kaka patience basakuba esprit wana donc eye eza bongo eloko wana eye en tout cas natongaki vraiment na kritikaki po bato mosusu emso bokasa emso ye ndenge aza boye moto abilobela aza moto mabe mais asufraka na toilette asufraka avant lala parce que eza bisika mibale na mwa pe mutu pene atie pe mutu boye abandi okanisa ba réalité makambo mende konanga il est temps ya ko essayer parce que yomo mutu kozala guéri yomoko mutu oko linga olongola ba capabilité wana na vie na yo eloko nini ya mabe oyo sala na vie na yo oyo lelo atotangilo ba vexé bomoni ba mateya oyo circular na ba Facebook en direct bato bateya katera ndeko atotali ba vidéo 100 fois une fois que nano lobite ke olongola capabilité wana eza kati na yo eloko oyo sala na vino soki yomo ko banga no muto mukilité ko banga te ote ate sali 20 ans oyo ba mabe misusu bato basala ka pe baninga na mona mama moko abi akosenga muninga le mwasi pardon après 30 ans donc eza ba biloko misusu et mutwana ozala leste atozwela ngo bani et puis nzambe aotaloka aboy okebi pete sur potier teti ba misusu pe baliwa mususu to mona batu pe na ba cercueil amuta kufine mais emso azala na ba capabilité moko na mutema ni akei parce que incrédulité kati na ye et puis place akei ezaka eloko ngo mutego eko trouver ye jour à jugement nzambe olobani pour na ni osali bongo ozala ki na temps bonjour maman Gotimbala ozala ki na temps tant na yo ezalaki ya vraiment ya ko vider saki na yo ya kozwa kimia ya kati ozana na mokili oyo ozo vivre ozangi kimia yebisanga siko tango yo oza okukufa okoke ozwa kimia ngwa mais au moins il est temps vraiment ya koyeba ko récupérer pédicure na yo ya kati quel que soit ma bien ngo salaki moto cousine na yo leki na yo yaya na yo azalaki ne na raison oyo bambi likambo epa eleki na yo okosaki likambo mais owanga na kipe ndeko nanga il est temps ya koyeba ko nano otikali no na quelques minutes emsu ozala quand même eti emsu tano ekende comment vit na yo ko vivaka na ba capabilité et puis bandeko na ngai ba nazolo baka bandeko la so ba noir parce que mutu moko komelenga na numéro émission mani kolo sa mabe na tidilo vidéo bloqué ngai mais ngai na sina lobaki on biso ba misu balandaka nga mingi na lobaka ngo bien na linga ba vidéo ba congolais ba polémique te en tout cas maso oza muta polémique te na monte place ni ko oza na direct yo muto osa ka ba polémique ba ofinga amwe kozaka mutu boko oza na songi kirie za koyeba makamba bato parce que ngala ngo kende te na fanika na moni kutu direct ya mutu moko boye parce que bato bazo ya lelo na niveau ba Facebook baza bato misusu obozo mona bazo kozala agiter vi na bango basala bato mabe vi na bango ndenge eza wana baza na besoin ba réparer yango mais baza na besoin direct te jamais mutu aza na capabilité na motema na ye okoya liboso bato te obalosala net ke non oza makasi to erosimba te ti mutu wana kopesa bino vrai face na yo wana peke mutu wana bandi kofinga mutu wana bandi koloba parce que eza capabilité moko mutu eza na kati na ye mabe moko etonda ye mais nzambe aza juste nzambe alobi te okobombama na nsima na nga te pour finir bomona nga mutu wana moko lâché a comme que ça la agitation peut-être na ba niveau ba Facebook a direct bon mona emsu moi so azabone parce que azangi kimia moi so ndenge zana azotika bolumbu boendenge ni boendeni parce que na kati na ye to yebi ngana yo misala salate to yebi ngana yo mabala tungisa te to yebi ngana yo escroquerie salate to yebi ngana peut-être que non qui songi toko bebisela batu ba réputation mabe to yebite alors batu misusu lelo misusu o comprendre tout ce monika net mutali boma net o misusu bazoba mais ye peza ayeki neka na internet ko sala parce que déjà au départ mutu ana na pédicure mutu ana na kimia na kati na ye a sala ba buzo bate na ba miso bato et puis mutu wana à cause de vraiment un homme to une femme oyo aibi ko se respecter batu mingi ba o bazo se respecter baza ba yauli elo ba biso bangala baza batu moko ba ileka batu moko oyo déjà mituna bango ebebi pourquoi mabe o basali batu donc en tout cas vraiment quand on a fait ça na lobaka na nzambe merci parce que pédicure oyo akati et dépendant na conduite à mutu ndenge mutu azo vivre ndenge akotia kati na ye kimia
ce que vous vivre ma bé c'est normal quand tu es la kimiate et ça aura monta les motos mais azotambola tambola comme il aura monta liboma ba tout surtout monaka yango nazo ba bande konanga moni nasina lala na sa vision mo de comment azo pesa ngai squelette moko o zo ya donc mkuwa mo boye kanga la bi na la muki sikoyo avant la muka donc nzambe zo respirer na bi mutu ana za eloko opesote voilà ça na biloko okauka donc toza na vie misusu bato misusu baza na vie na bango même si bato botalaka ba direct bato surtout ba direct bato ba polémique na nga na lobaka kutu te mpona botala nga te mais bandeko na nga na so ça dit en vérité ebele bato bozomona bango même na ba direct na ba internet surtout ba fille surtout ba chroniqueuse misusu surtout bato misusu ebele o bomona bango ba misusu wana bazosala te parce que misusu ataka mpona ba vie te baza bato bazangi kimia baza bato misusu nde baza ba vie na bango eza ya kobeba donc bamoni eloko nini oyo bakoko apporte bino te voilà distraction nde kaka misusu diable epai yaka place oyo nzambe atie bato na ye mpona basungaka bana na bango mais yango place oyo ndenge eza na bato misusu baye mpona juste aveuglement ngai eloko ngai nakamwaka na comprendre te nalobaki yango meme na ndeko moko akombata na bi eloko ngai nakamwaka comment moto oza kombata ozobundela mboka na yo mais comment yo moko ozobebisa image lisusu ya bandeko na yo au lieu msu odefendre droit na bango mais tomona bato misusu baza wana bango moko kaka bazoba ate changement na kongo eza mwaka moto misusu ye wana ye moko abandi kofingafinga ndeko na ye abandi kosalir image ya ndeko na ye mais yebisanga na ese moto aboye akoko apporter nini na vie ya bato misusu oyo nanu baza ya kotelema te oyo nanu bazwi nanu conscience te parce que ye azoloba ate bandeko totelema tobouge mpona makambo ya kongo mais ye moko ndeko ozomona moto ya liboso azozwa misusu buzoba azotia liboso mais bozomona moto abongo aza troublé pourquoi parce que kati na ye kimia wana ya bomoto eza te donc biso bato mokili nde tozalaka boye nde nzambe asalaki biso atipesa biso pe diker wana une fois que mutu soko ozangi yango il faut sala tozala nango ngai naza boye naza na pe diker wana mais nazoloba vérité ke nazala nde naza na baregret mingi ya bato kozala desi na bato wana eza mabe te mais kimia na ngai ezali parce que nde naza boye mama Jennifer More nasali nge eloko te pourquoi nga na koluwa nasali image ya fille oyo mama Chris Maelis asali nenga mabe te pourquoi nga na bandika kokritike kombo mutu kombo sikoyo omoni bandeko na ngai bandeko bato basalaka biso mabe biso tozalaka bien bango bazalaka bien te balalaka te bandeko na nga balalaka te epuis bakotikalaka mutu nyonso na vie na yo asala o mabe ye bango ndeko na nga mutu wana akotikala kozalaka jamais na kimia mutu nyonso to asala mabe na vie donc eza kimia moko mutu wana po azwango faut récupérer akorécupérer yango na nini akorécupérer yango na repentance akorécupérer yango na koavouer vérité nakolobaki non en tout cas yango nazoloba bandeko na nga bafoto tout omona na Facebook batantine batonto bato ebele baa na kimia te badirect ebele bomonaka wana na bafacebook bato ebele basala yango mpona kose défouler alors bosala pe très attention bandeko na nga des fois bible elobi moto on donne que ce qu'on a et puis la foi vient de ce qu'on attend alors tosala pe très attention ofandi omoni biloko mosusu bato mosusu ozotala direct na ye mais moto wana aza asali vraiment baincartation très bien pour abima na direct pour na abanda ko envoûter au comprendre to monela ye bina muta libomo mo soka azoloba na vingaka ko seka non oza déjà attiré par esprit oza déjà attiré au moment où il a attiré yo que non na ba esprit na ye pour au côté ba direct na ye ozo rater peut-être direct il y a évangéliste Benjamin peut-être message moko nini muto ndeko kokai koloba emsu esungayo voilà pourquoi eza biloko mususu déjà il faut qu'on étudie bato mususu baza wana kaka kotala musala na ye ozomona ke moto vraiment aza yauli moto aza na kimia te vraiment moto aza na besoin pédicure alors bandeko nanga oyo bozangi pédicure kotala eza te nzambe aza prêt ya kopesa kimia wana mais en échange yo pe vide motema na yo yeba kolongola mabe oyo etondi kati na yo po otia donc koyoka soni te oloba te nga na critique ke na finga ke non mais ndeko au moment où ozo critiquer mutu des fois même na lobaka na bato misusu au moment où oye na niveau ya faux compte lukuto fingi ndeko non mais culpabilité obi que soko za mutu kumbaka voiture oko sala accident
okoki komi okoko sala accident ko bomisa bana na yo okoko sala emsu ko bomisa bato parce que culpabilité za kati na yo peut-être pe au moment où ndenge wana emsu o déranger libala ya mutu aussi mobali na yo emsu bato musu pe bazala wana bamvute bapesi ka molimo moko boya mobulu okenda kolinga mobala mutu mo mais etikali malgré oza mwana ya grâce ozwa libala mais toujours kati na yo kende ko benga ndeko no bite parce que okozwa pe dike wana te atotali zolo no likolo kuku mama Chako merci beaucoup okozwa pe dike wana te donc pe dike wana ezali nango eloko amuke changer kaka peut-être vider motema na vider vraiment au vider et puis okozala à l'aise si okosela ki emsu mama Chako emsu ozalaki injuste na baninga to emsu ndenge eza wana moninga yambako na ndako na ye oke kosala faux témoignage ndeko nanga moni emsu mama place afandi azolia na ye semule na ye mama Lidi azolia na ye yo siko place oza Lidi basuka yebi likambo oyo nalobaki mpe bongo te sikoyo Lidi kutu place azali ma Lidi ngundi azolia na ye semule na ye yo siko mutu ta niveau comment kokoma mal à l'aise na niveau otikali na culpabilité wana donc oza na choix te mais ndeko nanga koyoka soki te eloko oyo ngai mo isanda na lingaka vraiment kosala na vie na ngai koyeba kotika conscience na ngai ezala bien napesa bino secret moko na busoba moko euta ekoleka oyo ezaki vraiment makambo basalaki nga ezaki complot ya bandoki eza penia bandoki nde mutu basalaki yango bandoki pema alors ntango kaka ekomelaki nga na santaki de eloko moko boye kati na nga na faut na sola na papa donc le fait que ton na sololi na papa te nazo sentir déjà culpabilité wana eza na nga ton na sololi na komi à l'aise donc yango eloko pe nazo linga ndeko na nga emsosa na vie na yo trop tard eza te kolinga pe te tension bando kosala yo bamaladi moko ya kati ya nzoto ezwa yo par négligence na yo muto mokila koko boma yo te yaya peut-être camarade na yo emso azotambola na yo mais okritikaka yo opesela témoignage ya mabe peut-être bato omona emso ndeko mosusu aye na ndako na yo nde boli oke oloba ayambaka bato mabe mais ya yebi te be na quartier bakobaka kosalir ye mais yo yebi okotikalaka jamais kozala lese omoma mpe mutu kutu ayebi te bozo okozala lese te ou soit yo kende nanu koréparer ata soko oyo bo oyebise te kende koréparer kobi Oma masolo na betela ka okeno fi wana emsu ne a maltraiter abana ezali na oka jalousie o comprendre to yo kaka on dirait vraiment délivrance moko bozu parce que bandeko ebele ba na Facebook boko si ça na bino ba direct abattoir wa boko ba misu baza benya otali o ya ba Nicole Longwe OK côté musu otali olo mais est-ce que oza na souci ya pédicure na yo oza vraiment na souci nango parce que ezaneti nga par exemple la vie oui na besoin Congo bonga. Bon, pour Congo bonga, pour nga nazala na besoin que nos Congo est libéré. Mais nga quelque part peut faut nazala libre. Donc il faut vraiment nazala na kati parce que si on a besoin Congo est libéré na ba changement mentalité, na conduite moko bien. Na ko zala il faut na bima na mabe moko boye pour nga pena pesa aspect moko ya bien pour na mboka wana mboka na ndenge nazo linga. Mais est-ce que ba tumusu ba sala na bango le contraire. Na yoka ki soni ezaki na groupe ba mama moko ba telemisinga ba mama obande ko lobela mama Congo bande o telemisa biso mais ka bino ba bolembisi biso nga bipoane komo na bande ko no bango bazo finga na finga obisu ko ezabilo mosusu ba tusu ba yeba te nga na pesi ndeko na réponse na bité aza capable etende ko wana zo finga wana ata lobela na mama Congo bibelo l'obéissance vaut mieux que les sacrifices parce que ça ba tusu ko ça sacrifice ba 1000 vidéos et ba 50 vidéos mais il faut tout ça respecter dans le loko wana oyozo ba ke non atena lingi a changement ezala mais est-ce que yo moko na nous avons un changement yo moko na ndenge za wana ozana ko libérer conscience na yo moko na kati conscience ozala bo sotote na kati na vie na yo oyo otamboli yango parce que yo lingo libérer bato mais yo moko na est-ce que ça libre siko alors est-ce que yo conscience tant nga lobi na zangi kimia bato so ate mamo isanda non ngai te nazo lobela kala na façon que batu misusu pe lelo bazalaka nango bamitunaka misusu boye afandi ye moko nga nazo loba ngo réflexion ya bato ebutaka na ezaka misusu mona boye akoti douche abandi kokanisa bonjour bokulaka greffier international muso akoti douche abandi kokanisa muso okanisa ndeni muso okanisa afandi we nga bene na banda olobela Congo bien depuis na lia mbongo moko ya corruption
nasili mayele vraiment donc sikoyo conscience na ye ndenge eza wana ekoti ye etikali na ye donc aza lese te donc omona moto mosusu nena azoloba ne kaka na mopepe yango sikoyo na ye koloba ke non y compris na bacommentaire y compris na baconscience parce que lelo omona boye eza na bacommentaire mosusu moto mosusu akozala aza mabe mais commentaire kaka nde tomonaka basi mosusu ebele mosusu azofinga nde na bafacebook eza na bato mosusu baza umela donc omona boye ye azofingi ntango azongi na privé abandi na ye so bayeba ye kutu baproblème naza nango bazolobaka akumela donc bacommentaire na ya mabe ezokoencourage mpe conscience ya bato mosusu échange te. Merci beaucoup Maman Gotimbala. Conscience à bateau échanger pourquoi? Parce que va commenter à bateau belé, bateau tient la bateau par sentiment, alors que bateau monsieur baza très méchant la vie, baza n'a besoin de changer. Il faut. Surtout dans la communauté na biso, bateau monsieur à cause de leur commentaire na bang. Vous imaginez le lot peut-être Valère Mouké ya basi monsieur. Vont même bande bana monsieur oyo, bande comme ça balinga ba problème te ba comme kima. Nga la plupart na moni même fiana o na osone lelo na mona ke na Facebook te habite maman na komo ki ma Facebook buzo beleki pourquoi ba tous ko baza na kati wa baza bato déjà baza nga ba kimia na ba vie na bango baza bato déjà bazo ko sala ba direct moko pona ko lekisa baton bazo ko sala ba direct moko pona ko enseigner te pona ko sala ka ke non bato ba yeba ba polémique moko eza na sens te siko yebisanga mutu mususu mutu aboye oyebi kweti bando tile commentaire ndeko nanga obozalaka na buzoba soko moni mutu azotile o commentaire ina conscience de biko oza mutu buzoba kwete oluka mutu na privé c'est prochainement otia lisu na umela te oyebi nani na zate bozala quand même pe ba courageuse boza pe ba courager parce que lelo ndenge eza wana bato misusu ba commentaire esungi bango te ezoko tiaka bango na bera ti lelo nde tozoloba et puis bato bazana ba conscience na bango bazangi kimia na ba vie na bango na bandaku na bango bazoya ko se sauver na ba Facebook en direct bazoya ko se sauver na ba réseaux sociaux un jour tokoyoka misusu abunga pourquoi parce que kati na ye malade ba tension pour ba commentaire wana bande ko komiser lokola gangi mais aza mutu boko azana besoin de ba commentaire oyo te ya malamu te parce que ami yebi ya on azo pesa bino ba signe bato bazangi kimia na niveau ba internet awa baza bato pe bazaka agité toko isa na simple nga des fois nga na abona tala rapé bato susu na uti na tant na bina bloquer tantine moko atila nga ba commentaire mingi aza mi metant na zolo bana bina linga nga ba vidéo ya ba polémique te. Si vous remarquez, nan bon mon angate bandeko même à la page na tiaka ta misapi nanga oyo te na linga raté. Et puis même à ta fille bato biso bas finga na linga même pas. Fimo mo kuta mani call pardon na tindelo tala kaka ozo ata moi aider. Et ça te que parce que em susu comme ça la fière non na respectera obibe lobi que non mutu ayokaka. Donc foi na ngai faut ekola na makambo malamu. Faut na ngeko kokola te na moni une femme congolaise to angolaise to brazzavilloise afana bando finga sexe ya muninga na yeto bandi ko laksa parti nzoto donc faut na ngeko yana basima ya nzoto wana to faut na ngeko yana makambo malamu oyo ko bakselanga implice ya lobby ya vie voilà ce que et puis ko yeba déjà mutu boya so yo loba déjà boye déjà faut ko yeba ye azana kimia te na ndako na ye et puis na vie na yana kimia te ou soit ba nyongo zo tungisa ye butu na moi ba nyongo ou soit masolo ya batu. Et puis bato oyo bo kritikaka bato botonga bato na so sabino vérité attention na misusu na ligne ebele bazalaka leste bandeko o boza victime bato bazo critiquer ba vie na bino bo tika bango bazaka bato mo bazora kimia te bato babalusaka masolo solo li na ye a komi azui b baza bato mo ata bete yango b wana balusi yango mama Gotimbala ata balusi yo yango fana na yo na ndako noza kimia ozo kitsa ver na yo na ete bozo mela mwa moko no amadili mais bato balambi kuna bango bazana ona kimia to mais bande ona na zo sela ngabino service ata soki omoni olingo ko senga no pardon te pa mama Octavie kende ta esika bato yo lamba ki masolo lukuta kende ko sola na bango bite Octavie azala ne bongo te ozo pédicure moko kimia na yo oko récupérer ngo sans que ata pasteur atie o maboko ata pasteur akotia ina yo maboko te ata emsu ofandi kaka okoma kaka mutu na esengo même ata kutu o mama chako ayoka teke na otonga ye mais yo kaka tango ke ko réparer bien au mona oyoka eloko mo bekati na yo parce que c'est ça
eloko ya nzambe yango wana parce que nzambe azalaka nzambe ya ordre moto asali yo mabe te pesela ye témoignage be yango nazoba bacongolais baafricain ngai nazokoma babiloko pourquoi parce que nazoyeba nazosentire mpe bato misusu nde baza bato bele bamemama na sentiment bandeko botikaka na bino kobeta lisolo ya motu soki oyebi ye avant te soki oyebi moto wana avant te kobetaka nanu te bomoninga moisana nazawe mashako nakoloba nakobetolo lisolo ya moto wana me nayebi ye tanke nayebi ye te nabetaka te nakotaka même pas na matière nazala émission ata kutu yango po efane même aspect émission napesaka yango te naya naloba ndeko moko abengi nga alobi nanga non parce que vraiment ezalaka nayoki yo obengi mais nayoki o wana mosusu wana te problème na ye vraiment bandeko na nga nazosa bino bakimia na bino misusu ebele bazangi bakimia biyokayoka bitalatala badirect misusu bozotalatala ya bato misusu basalaka baincartation donc balokaka avant ya direct moto azoloka aloki mais soki okomi accro ya moto wana oyo afingaka oyo asalaka n'importe quoi moko fana ndako parce que nazoliso sini wana déjà c'est pas normal parce que bazotravailler un peu groupe ya bato na internet awa pourquoi parce que bato misusu baozala suivi kaka na bavideo moko oyo eza bien te au moins la émission aux autres commentaires mais aux autres pourquoi on s'est retrouvé place voilà parce que les bongo esprit na yo déjà ils a faible devant ma direct au yezali diabolique satanique alors ils a bien on a zolo pourquoi parce que prière mon côté vidéo ata 1000 vidéos mon côté na direct o eko soigner katina yo eza yo maman isana na rolo bata 3 heures du temps mais na yebi kati na yo te zona no souci na yo ndeko nanga okendaka na douche ozolela okendaka na chambre ozolela peut-être basalisa yo makambo mosusu eza par commentaire na ya Facebook te mais commentaire ya bato mosusu bazalaka manipuler bato mosusu lelo meme nazopesa bino ata témoignage nanga na mona ser pene azoloba nazalaki manipuler bino boyebi bato mosusu baza na badomination moko bamvutima moko makasi akoko manipuler na likambo moko mpe motu mosusu asalisali buzoba mais ntango bamanipule yo ntango yo ozomonaki ekomi kozongazonga o na motu eloko wana ndeko na nga yo olingi okota na cercueil sikoyo liboso ya nzambe okeloba nini toloba na vérité parce que okokufa jamais na likambo ya motu na motema te okoki mpe jamais te yango ozomona bato mabe bato malamu mingi baokende mais bato mabe bazotikala bato mabe soki bozotikala atikeli bino encore chance nzambe atikeli encore chance nayebi te pourquoi sujet oyo nalalaki na ngai mais nake kozwa portable mbango nazokoenregistre yango na audio makambo oyo nazoloba na bandaki koenregistre yango na audio ezalaki esi natiaki motu na mbeto na bandi koenregistre pourquoi parce que nzambe azomona la plupart ya bana na ye ebele baza na bafacebook bazolanda bamateya bazocircule mais eza likambo ya mateya te eza likambo nde oza na pédicare te pourquoi parce que yo remplace mabe moko boye oremplace yango na kati ya pe wana oyo nzambe apesaka biso yo remplace yango yebisanga siko okozala na pédicare pourquoi longola kaka mabe wana soki osikokai mbongo bato kende kaka boyebisi ata le fait que soki oavoue kaka likambo oyebi ntango tozala na baniongo ya bato moko nyonga moto oza na moto olingana no banyongo te sikoyo omoni kaka moko telefone ya moto oyokika ndie moteme abengi nga lisusu sikoyo imagine sikoyo oza no mpe ndoki te parce bato mosusu mpe baza na baproblème ya bato akotika likambo ya motu mona sentiment azalaki place wana batongi azalaki témoin likambo moko mosusu fi wana azalaki nde na raison yo balusi balambi yo mpe babi yo mpe ntimaka ya bongo tosambwise yo mpe ondibi sikoyo culpabilité netikali na yo mais ozogarda mo pourquoi motu na motu asauve vi na ye yo kende na yo oswat ata oyebisa fi wana tobi oyisi bango bandeko ngai nalingi baproblème te nalingi komema masumu te naosentir bien te tala boyebi bandeko oyebike kobomba makambo mabe na kati ememaka maladi tokende na côté spirituel te tokende na côté spirituel te parce que bapaster ebele balingi komema nazomélange te misu balingi komema bato na trop spirituel bapaster bato misusu bazobela
Si vous avez besoin de provoquer les malades, vous avez besoin ni à verset biblique, vous avez besoin ni à prière, vous avez besoin de mitema na bango, balongo la makambo batia mitema parce que yango comment on peut savoir attention. Au moins est-ce que yo on équilibre bosso dans l'église, oh pasteur a prier nga pour attention. Tension na yé nani. Tension na yo eye nani. Tension na ye eye pourquoi? Parce que bah quand c'est que na problème moko boye. Alors mutuana a eu problème à cause na yo na ekiro kendaki nango mais okangi mutema. Si ko mutema na imagine ce que déjà oso provoquer cœur. Tala bilo musuto keno spirituel tout zo na nature dan. Yango moni pe di cœur wana et ça fait partie na carte santé na biso normal. Au moins mutu sous ça na kimia afin na ndako na ye mama dans les fêtes étonnant les kalangana to ona na kimia. On est dans la kimia. Si vous avez besoin de battre sur baza, il y a un azo babande kolanga. Botika ko ya ko se défouler na ba Facebook. Botika la mino ko se défouler, au sali direct au kan, aux compte na ba direct au kangi photo, tie non. Mbatu baza la kate tango sufwaka. Okoya o mona ba docteur ebele, okoya ko mema ba malade na kati na yo courrier. Koyo kasonite yaya. Soki mutu wana ose moke na yo aye ko avouer la vérité c'est que yé pe mutalaki na kati parmi bato ba na otonganga et ça le côté parce que comprendre était pourquoi oye ko avouer vérité parce que soki muninga aye ko loba aye ko senga pardon ba se mo karaté na ese tantine mo na bitantine mo ndé to sola mo ndé na zibi pardon na yo na mutu internet na mutu média na ko enregistrer yo na enregistrer na type en internet ayo ba pardon ndeko après na kena ngwa sincérité à motema na yo nzambe mutamoni yo nana besoin ya 1000 personnes te 10 000 te 5 000 te bolo bakete mu isanza na zaki na raison tala kutunde kwa yiko senga pardon non zala noka sincère et au sala yo bien même thérapie boyebi meilleure thérapie lelo na ba vie na biso eza façon de ozotambola olingi ba charge makambo batute olingi na yo pe koya kozala omoni ndeko moko abengaki ngala na Suisse wa aye manicole anyasala ndeko moko reproche anyasi kwa sala reproche te akanisaki ngane tokoko tonga ndeko wana aye manicole to bloba non to tonga non ngabi to tonga ndeni ngasala be mission ngala ngama makambo koya te ko parler sima mutu te aseke mamu ngala na otu moloka ngabe te problème ezate alors moni ndeko la vraiment atindeli nga buzobo penga na linga ngote ngabi benga yeke do sola nayi parce que so bengi ete aux à l'aise donc etikalo na mutema imagine ce que problème tant aux tikala na mutema ezo memele ba tension et qu'on toucher pe cœur na ye rien à voir na ba prière rien à voir na ba retraite et ça paix du cœur on nzamba pesio ça fait partie na propre santé na yo et protéger kaka santé na yo. Alors il y a un bateau monsieur na mokili bazo vivre bozo kumba makamba bato. Pourquoi okumba makamba ya maman Nadine Malila? Pourquoi il y a ozo mona ke bato monsieur ba yebi ko batela ba santé na bango te ndako bato masolo ndako bato akumbi yango alinga banda ko beta. Donc vie ya mutu et fio pas za nini yango. Yo sko fi wana ozui donc vie fi wana okena ngwapi. Ok na wapi ozukumba makambo mususu na mutema na yo ba maladi musu ezanga tina pourquoi oyo mutema na yo ezala bien déjà et surtout na poto tout le bakuta tabiso to na poto to na ba stress abana déjà ba classe ba rendez-vous ba imagine sikoyo ba tu musu pe ba milingi te vie nzamba pesio souffle de vie nzamba pesio o milinga o luka pe di cœur na yo luka yango mususu kimia ka nzambe mutapesaka kimia na yo mutoko salango nzamba ko ya pona a protéger yo abatela yo soki po lingi nzambe ako épargner na danger mais pe di cœur wana ande bonanga soko za vraiment ba problème abato ozana mutu nene za wana eskoka bambonga bato oza pe di cœur te oza muyibi casier judiciaire ebeba oza mutape di cœur te oza mutu moko emsu yo wana kotambusa ba réputation bato oza pe na pe di cœur te oza mutu moko kosala bato mabe même kaka ta bato misu na ba internet asali compte ya mabe musala ne ko signaler ba compte bato musala ne ko finga donc déjà bato ta ba monoté jour ka ozono décision bité natiki na ngama ba faux profil on natiki na ngama ba signaler ba compte bato on comprend te moko pe di cœur moko yeli on na vie na yo
yango sikoyo yango nazolobela parce que bato mingi tomona bango na bainternet basi mosusu tozomona bango balukaka baza bato bazangi kimia mabe batamboli yango batamboli na bavi na bango faso batamboli na bavi na bango bakomomona bafacebook ekomi neti place na bango ya kose défoule sikoyo babiloko ya bongo bandeko nanga place oyo ose retrouve peut-être na badirect ya bongo na mosala ya bato ya bongo bazosala bazoloba ndeko nayebi nanga te ekoaportele o nini parce que ya na pédicure te yango azosala badirect ezanga ntina mosusu bozomona moto azoloba makambo eza na sensi te mais po moto aza na pédicure akozala na mutu ya korefléchir akozala na mutu moko posé ya koéviter bakibasese alors bato bazalaka na pédicure te yango bakomaka ba n'importe quoi na bafacebook ba n'importe quoi na bango ezalaka buzoba omona mutu abombami na nsima konti moko azokoma bavie privé ya bato pour rien donc aza mutu moko na vie aza na baagitation tellement aza na ye azomizwa temps na ye te ya koluka kati na ye ezala na kimia sikoyo lokola kati na eza na problème yango bomoni bazokoaporte kaka na baniveau ya baréseau sociaux bamisusu bazokoaporte kaka oyo bango baza nango mpo bible elobi moto apesaka kaka oyo aza nango so moto aza na kimia opesa kimia so moto aza na buzoba opesa buzoba yango bandeko na ngai yango nazo bandeko na ngai baafricain surtout loba kaka mpo bato oyo balingaka respect na bango bazalaka na baklasse na bango nde nalobaka na biso toza bato ba première classe ta bato ba deuxième classe nga vraimen naza nanga na kati ya média ya bato ba première classe parce que babuzoba bavideo ya buzoba voire même nakoma kobloke même ata tozalaki baamikala moi soki ndenga video ya buzoba naloba lisu te moi kaka nake na bloke nanga parce que namoni te message nini oyo koaporte ngai parce que soki surtout ata biso banoir surtout bacongolais tozalaka mpona makambo ebele yango mona nalobi meme nakotisi meme mwa conseil oyo surtout mpona bandeko na biso misusu oyo tobundelaka mboka ezosala mawa mpe pasi parce que motu ntango olingi olibere bato yo moko fo ozala na souci ya kozala libere sur le plan tout ozomona okoki koyebisa bato teke non ndenge eza boye totelema mpo na congo alors ke ozomona ndeko wana ye moko lobi azosali baimage ya baninga kofinga kosala boye oza modele te oza mieux placé te motu aza mieux placé azalaka na susi ya kolibere bavie ya bato azalaka te na susi ya kobangisa lisusu bato to balando te il faut oatire bato baya envers yo otelemisa bato mais yango ozomona bonjour ndeko joli kaseya yango ozomona bato ebele lelo bazoyeba te bazotambola parci parla yo ozotambola place ya moto azangi kimia yo ozotambola na camarade imagine kaka ata na camarade moko oza na ye aa na baproblème yo oza lese te emsu camarade moko mona bendio mami oyebi motu mpo otadefisa mbongo yo siko ozobi oprometaki bonjour kana mami oprometaki kaka non azela na oyebi akomi oderange butu parce kimia na ye azali apesi yo so imagine siko babiloko misu na bainternet ya bandeko fo bozala eveye bato ebele na bandako na bango oyo bamisu bomonaka te bamisu bamisu bozomona bafilme misu bozomona misu baosala badirect mpo baa na kimia te basali bato bamabe na bavie na bango alors lokola baza mpe na susi te ya kokende korepare yango bozomona misu ofani boye ndakota na direct mais ye ozokota mais ye asasali baincantation na ye azangi kimia ebongo aopeso nini aopeso vomani akopesa nini neti nga vraimen nde naza boye mama mokolo boye nga na okelefone ata na émission mama mokolo moko to na direct ya mama mokolo moko azofinga oyo ye moko na kati ya vie na ye azanga kimia azoluka même pas atia kimia moko na kati ya vie na ye te mais azosala babiloko moko eza na sens te andeko bozwa eloko te okomaka en tout cas bacongolaise baza buzoba mais ok pourquoi okoti pourquoi alors il faut tout ça très attention na mokili oyo vraiment na babiloko tozo recevoir na babiloko tozo yoka bolimbisa bandeko mokie ezalaki na ndeko moko bandeki kobenganga bolimbisa na komi na ngai na suka nzambe apambola biso alors vraiment sujet oyo nangai kopartage yango na bino nazangi kimia ya vi na ngai kimia nazangi ya vi na ngai eza teke nga mama Nicole Moisanza te natia yango par rapport ya bandeko ebele oyo bazovivre na bavi na bango oyo bazoya kolakisa biso na bafacebook na bafoto na bavideo c'est comme si baza bien mais bamisusu yango nazoyebisa bino na basigne bamisusu ifo koyeba bango na ndenge baza kosexprime na bajare ya bavideo na bango baza kosala na bajare ya façon oyo bazali vraiment qu'on se présenter nde kotala vraiment en réalité olobaka moto oyo aza na kimia te okosala vraiment différence wana alors sali ndeko Paolo pardon nakomi vraiment na suka ya émission oyo mais ndeko na ngai
surtout ba oyo bato bazosala bino mabe bomona bino pasi te bato basalaka biso mabe bato bazalaka wana mpona kolukela biso baproblème na kati ya conscience na bango baza bato oyo bazangaka kimia na bavi na bango lelo ti lobi peut-être yo oyo omoni batongaki yo yo oyo omoni babebisaki image na yo yo oyo omoni mosusu na miliani bazokritike yo kosilikana yo te parce que opesi bango misala na conscience na bango bakotikalaka oyo jamais kozala kimia epuis ndeko na ngai yo oyo moto oza na kimia te sala effort tant nano oza nano vivant linga o récupérer mpe wana mpona nini ozomilinga te na vie na yo mpona nini te nzambe apesi yo temps o vivre apesi yo temps te obanda kose culpabiliser na kati na yo obebisa yango opourrir yango ekoma ya kopola libanda nde okomisa yango olati baveste to olati mosusu bagriffe olati mosusu otie maquillage alors na kati na yo oza ya kopola na kati na yo oza na kimia te parce que osikoka parce que mosusu okosa parce que mosusu olinga mwasa moto mobala butu vide nanu saki na yo parce que lelo okotikala kaka kozoka kimia te okoya kokufa na accident pamba pourquoi ozotambolaka na voiture na yo makambo bato oza na mitema baescroquerie lokuta mosusu ozala témoin likambo oboyaka kobimisa vérité mosusu boninga asali yo mabe te obandaki ya kosali image na ye kende kose libere soki na likita na bino place wana mosusu bosalaki bo ekiri wana kende koavue bi bandeko awa ya place na nga te nalingi nanga komema mokumba masumu te nazokoka te nazolala te nazozanga kimia entre nalingi te vraiment yango bomonaka bato misusu bakoma kwiti ozoyeba te rapport ya kwiti na ezani yango bozomona basi mosusu azosala video azoloba buzoba azofinga oye déjà bato abongo fomonaka aza na kimia te alors bandeko oyo bozangaka kimia wana boyeba ngo bozomi détruire kati na bino bozomi pesa bamaladi bokoya koprovoke na bakere na bino ezwa problème eza nango mpo priere ebele te eza nango tosisa badirect ebele ya bato na bafacebook ya kotala te ata baamen parce que nga na eloko na remarke bato ebele meme na bafacebook ya bamisusu bazokotala biso bazokoluka kaka bapolémique nango nalobaki na émission moko te koleka namoni atitide fi moko boye ye aza na ye kaka soki abebani na oyo ayepa oyo abandi kosala neti atutisa bino bamitu bato ya baémission eza bongo te fo nano luka nano kimia na yo faut vraiment koluka yango eza très important parce que okoprovoke maladi ya motema okoprovoke batension bapalpitation pourquoi parce que ozosupporte likambo moko boye une fois soki olongoli yango okozala lese okozala lese bonsoir mama tina ekozala ngo kutu baverse te botikala bino baverse omoni kaka ngai yango nazoloba biloko oyo parce que soki tolobi tolanda biso baeglise na biso oyoka kaka babando te yo ndoki ya famille na bino ndoki ya vie na yo ndokeli mais yo moko nanu oza mindoki ya numéro 1 pourquoi parce que olingi kovivre en paix te kati na yo eza kaka oyebi na yo mama tina te yo wana critique mama tina akotaki ndako moko nayoka ekutu mawafi moko abi mama nake matanga place wana matanga wana pesi mokongo bato nzoki babandi kotonga nga botala bamasusu bato biso bamemaka soki bandi kotonga motu wana omona mpe bamoni fi yango lo babandi kosekisa ye mais yo moto bandeki kotonga ntango omona fi wana obandi kosekisa ye fi wana ayebi eloko te momo te yo moto otie culpabilité na motema na obandi kodétruire cœur na yo nini tension mpe bando oyela yo yango bamaladi mosusu bato mosusu awa surtout biso banoir ebele bazokufaka misusu awa bazozwaka bamaladi parce que eza nango te parce que maladi moko abeli eyeli ye kaka santé to problème ya santé non bamakambo ya bato ebi bato mosusu baza mitema makasi me na mitema makasi na bino bandeko na nga bomilingaka te soki osali motu mabe meme bible ezoloba ngo oza na droit ya koluka motu wana okende kosenga bolimbisi mpo ozala lese soki mpo omoni keno mondeko wana mosusu nasalaki mabe par canal ya bato mosusu motu wana ayebi te yo kende na canal wana obebisaki image kende kobongisa okolata mpe dikere soki mpo oyebaki keno te bapesaki nga eloko na eskrokaki etungisaka vi na yo parce que lelo bato mosusu bakoma kosala buzoba mafu parce que abandaki na moko amoni mosusu ndenge eza wana bakalifie nga kaka kokanisaka biloko wana teke bakokalifie oka bongo oza moyibi mpo otushaki ka eloko moko bakokalifie yo non soki ebandi kozonga yo iwelela kose repentir
kiloba ate en tout cas nazwa kiloko mais eza genre nanga te nalingi te habitude omona ozwa kimia no mais le fait kozoboma na motema ndeko ozobebisa cœur na yo toloba pe makambo oyo eza spirituel te toloba na makambo nature comment ndeni biso bato mwindo miso lelo même na vent même na bapoto abakoma kufa papa bamiso tomona bango akufi te na ndako na ye abeli muke nini tension te problème ya motema sikoso tobi tobanotala problème ya motema wana ezoyani c'est ça biloko nazoloba mosusu escrokane mbongo bato bapesa mbongo mema mwana bato aescroke akima sikoyo basusi wana ekomi okota kati na ye ekomi koderange ye mais na place kutu misu ata epa mundela soko ndimi na ofuta ata 1 euro ata 10 euro mundela asinisaka bapapier misu mpe bandeko na yo problème eza mpe esu bandeko na biso banoir mosusu omona na kosambwisa yo bato mosusu mpe lelo bakangama motema wana bakóma na culpabilité wana pourquoi parce que abangi ka basambwisa ye problème eza te so moto wana comprendre esprit ya pardon te akomema masumu na nzambe mais soki yo osali mpona propre intérêt ya santé na yo ozala bien ozala lese ato eskrokaki mbongo ya bato ato boyaki komema bana wana oliaki mbongo bapesaki mbongo ya moto olie mais osisantaka mal à l'aise culpabilité za yo luka mokolo mbongo wana parce que ozosala yango mpona propre intérêt na yo mpona mokolo mbongo te mais mpona kati na yo mpona santé na yo ezala bien mpona santé na yo na kati na yo osentir vraiment que non naza libéré omona mpe boye misu imagine bazopesa bakisi ya motema ozomela mpona problème ya motema na yo mpo baproblème ekoti basusi ezolia yo mais bakisi wana omona kaka boye misusu mpo ipa mindele ipa docteur no oloba mpe vérité te ke ozalaki kolola oloba mpe vérité te ke non na bandako escroke bato non ekomaka j'ai mal ici problème eza mpo esila wana faut que nega bosenga bolimbisi ondimi charge vite bandeko nandimi nazongisaka ata 1 euro nazongisaka ata 5 euro ata 10 euro osentir vraiment libéré voilà eza bastratégie oyo nini comment moto okorécupérer pe du cœur na yo okorécupérer pe du cœur na yo na baprière te na baretraite te na kotala badirect ya bato te pe du cœur longolaka mabe oremplace malamu esili soko oyebi neti ngai boye namoni nga na kati ya motema na ngai nazosa bino naza à l'aise pe du cœur na ngai eza bien nanga kaka nde desi na bato misusu conduite ya bato misusu baingrat bandimaka bato te balobaka malamu bolamu ya bato te balingi koutilize bato ozomona mais omona omoni moto oyo misusu komba moto oyo boye fio vraiment naza desi na caractère na ye mais ke motema na nga na remplace yango nazanga kimia nase culpabiliser na babiloko ya bato to naza motema mabe na bato nazoyina non nga naza à l'aise ozala neti nga ndeko vaut mieux kutu bato bablesse yo bato bashoki yo na makambo moko boye oyo yo oza te bato wana ndimbo babando souffrir nde nga naza boye mo esanza naza à l'aise mais bato oyo misusu bato bazokritike nga kuku leke ya moto Mars Buluku bato bazokritike nga bato bazokontinue koloba mabe mpona nga bazoloba bolamu te bato wana kati ya baconscience na bango bazalaka l'aise te mais nga naza siko bien naza l'aise pourquoi parce que naza na motema mabe na motu te naza na nga mpe mpona koloba mabe ya motu nga soki nalobi likama motu soki nalobi eza bongo motu wana misusu nasololaki na ye nalobi mais nakoko ya te na bando diaboliser vie ya moto na bando critiquer yango kaka dans les vides nde bato misusu basalaka kosalir image ya moto misusu batalaka bolamu te déjà kolata biloko ya bongo okozala l'aise te yango nalobi nga natie sujet oyo ke nazangi kimia na vie na nga eza ngai te ekozala motu mosusu quelque part oyo misusu lelo ozobela obebisi motema na ozala okoma na baproblème ya cœur okoma na problème ya bapalpitation mais eye na nini eye parce que façon ya motema na yo façon ya kati na yo oremplaça kimia ya malamu ya nzambe ozwa buzobo okotia na kati yebisango okozala l'aise ne okozala l'aise te ozala l'aise te parce que oza moto ya liboso yo wana misusu oza na bolingo te oza na jalousie oza na critique oza na respect te na bato donc biloko ebelebele oza na esprit ya division donc siko nyonso to ezofanda na kati ya motema mais siko moto oyo misusu ozosala ye yango aza l'aise alors bandeko na nga boyokaka mpe bowela mpe koluka kimia na bino eza bien
so pe moni mutu bazangi kimia ayebana ne kaka bato pe bazaka na kimia ba kimia ya solo bayebana pe bazaka jitete mais bato pe net ne ba genre net na zolo ba tozomona lelo na ba internet elo nde na zolo ba na bato bosa rappelle très attention ya ba vidéo ya bato misusu nazo pekisa te nazo pe no bate botala nga mais non bato misusu bozomona wana bakosunga bino te bakopesa bino yoka malamu te parce que ba vie na bango bazangi kimia yango bele bazo ko se défiler na ba internet ko finga photo pe emso komona pe photo mutu ngolo batele mutu wana za erase non bato misusu baza ba malheureuse atika photo aza na epe bien te bato misusu baza bien azotia photo na esengo mais misusu azotia photo parce que alingi kaka faire voir bato ke naza bien alors aza bien te mais kokomanga na niveau eloko wana te nde okoti attention na vie na palpitation okoti vraiment nini problème à motema parce que yo lingo faire voir bato yo lingo ba o bato bato ba mona ko za bien non eza personnel faut kati na yo moko nano yo moko faut sentir que non na bien avant bato libanda ba mona yo mais sur yo zaka na souci bato libanda mais kati na yo zaka na souci na ngote o tika biso karate pour l'état o ba no boma motema na yo o ba no boma ngo po muta libanda wana zo mona ga aspect na yo amona ga msusu photo na yo tie ba yebi na ba commentaire ba tie joli mutu so libanda zo mona ga oyo ba ndiko finga ba na video o ba dia msusu ko sala soki ba agitation ne ba zo fana na yo mais kati na yo ba tona ba zo yeba te mabe nini otambola nango na mokili buzoba nini ozala nango na kati ya motema na yo motema mabe nini oyo elataka yo bato ya libanda bamona te me ndeko na nga faut se faire soigner bandeko bozanga kimia na bavi na bino faut se faire soigner eza médecin te mais on a pesi exemple ya bato oyo lelo baziwa baproblème ya mitema baesikoka bato bambongo baboya komema bana bato oyo bamela bango bambongo bakosa donc comme on a problème à motema mais azo préféré médecin pesi kisi mais azo boya okende ko avouer vérité to ko senga pardon to ko sala arrangement parce que yango ko remplacer yo na kimia au moins la peut-être motema na yo ezu tranquillité moko boye emsu osatanda kite nazangi kimia ezanga mama mo esanza te nazolobela parmi peut-être bato mosusu lelo na bavi na bango bayebi vraiment kosala tout pour ba récupérer conscience wana ya pédicure wana parce que c'est très très important une fois sur aux autres nangote mutu même nzambe na likolo apeso ngote nzamba tango asala biso tozala nango alors siko ya bien ezala raso mutu otambola bien tango asala conduite bien au moins aime sozo lia oza bien tozala ba santé ya bata malade ezali tozala santé ya ba stress tozala basi sozo mona munene njoto bien non ezala ba stress il y a problème bato misusu bayaka minene ba problème baza eza te ke non naza lese non aza lese te minene stress stress ezosala ye ya bamakambo azotambola nango na vi na ye ya baproblème alati ekomisi ye monene biso mpe ekondisaka mpe donc aspect vraiment extérieur ya motu tosalaka nango beaucoup plus attiré te mais nga beaucoup plus na étudiaka motu na ndenge azozalela so amoni kaka nazomona mpe mais moi soyo mais comment roya on se comporter dans la direct donc automatiquement na moni que moto moni eza bien te aza moni moko posé te aza moto ba problème parce que yemo kati na ye azangi kimia donc on peut ça ni on peut ça kaka ba stress na niveau d'internet mais eza pe passe mingi na communauté na biso surtout biso ba noir ba congolais ba tomangala nzambe pa sunga pe parce que même batongo mona boba misu baza ba komba nzambe mais bato belé baza trop sentimentaliste na niveau même awa bazo boma bato pe ba vi na bango kala ba commentaire moko za sens te au moins gouvernement soki vraiment ba sunga bato mais bato openya o basala ba buzo ba page ba bio mo ofinga bato surtout zaki ata million bato net ba biso nde bakanga ba vite to zo bato te parce que ngala nzala na temps wana te na encourager bato mabete bato buzo bate parce que lobby aza maladi bozomona mutu aza maladi emso libo tika ye emso kotia ba commentaire te pour mutu na lobby azwa conscience abonga mutu te ya fana yo kumela na yo ma chérie yo nde nzoka ye azobela boyi bateke cœur na yazo détruire yango azo détruire même azozwa ba maladi oya kati une fois que lobby peut bona tozangi mutu wana na nini te asala ka crise attention akufi mais eza parce que mutu wana azaki na problème
mais il faut ba commentaire l'équipe il faut aime sous azoya ko se faire voir surtout na ba niveau ba ya ba réseaux sociaux ba mona ye ba mona mutazo loba ba mona mutazo azo s'exprimer bien alors mona mutu sous aime sous moyen ko sunga ye ezalate po ba tu sous o bazo tala pe bazo sunga te alors banoir biso to yeba vraiment ko sunga baninga na ndenge moko malamu parce que surtout na bamboka oyo tofandi ba problème eza mingi ba stress eza mingi mais boye bango bato ebele bazangi kimia na kati na bango et puis ekomi ko provoquer bango ba problème ya santé parce que bazozala pe soutenir te na bato malamu toujours ka bato buzoba bato so o bazo appuyer ka mabe mais mutuna mutu pe foye bango ke un jour jugement ezali jugement ezali mutu aleki nzambe na nko azate nzambe bena azotala mutu moko au moins paya ke oya okende na kufa kufi o paya liwata ngo ya abomi paya mokile komi tikanga na zonga na réparer et aux trop tard donc na mokile nde toujours vivre yankezala ka nzambe mutu aza yankezati à part ka nzambe ye mutu asusa oke abolo bano lelo pe lali lo pe la mukate ka nzambe alors bandeko na nga vraiment faut ça très attention bo essayer ko sunga bato yo baza vraiment na ba problème très sérieux oyo bazosanga ba kimia oyo coucou noko na ngai toi du berger ba bazosanga kimia il faut ko sunga bango beaucoup plus ba ko doit conscience et non ba que la ba stress il y a ba faux commentaires mais bozomo na ke bato vraiment au moins potali pe mutobi était au vraiment ba agitation o ba kamba salo yaka vina eza bongo azana kimia te alors merci beaucoup na bandeko nyonso bozalaki wana Lebo maman Nicole Moisanza, tout prochainement vraiment dans quatre inspiration mususu na baide mususu. Bonjour maman Nadine Imeka. Ba semaine malamu bon dimanche. Bonjour Yangan Deko Patricia. Maman Nicole Yefa, moi Pesanza, émission Kitoko. Kende wapi Charles Okoto Dieudonné Imambe